Capage TV. Capage TV. Mama yebi sankinga ye kokotanga ngate okoti ndako ya nganga wana matalio nzambe. Ah, mama yebi sankinga yo kokotanga ngate sokokoti ndako ya nganga wana matalio nzambe. Ah, fumumpa olelake mingi te ayemba complet. Maladi ya mutu ezaka na Congo te. Tina mikili ya poto. Kapashi. Dadi. Ngana mone sana batu musu abenyo na poto alingi yo lobeloko te. Yalo bakare. Yalo bakaka yo kaka ye. Eza maladi ya mutu. Bana poto ko limisa ngai. Zelana te mama mote abanga ka mutu te. Oye go ya. Eya. Akoyo ba nyokolo ne lokwana. Ba nyokolo na pelle. Tika nga pe na lobata mwa mokie. Oko linganga na lobati yo bana ko lobati wapi. Kapashi. Dadi. Maladi ya mutu eza corona te. Maladi ya mutu bo pesa ngope docteur muyembe te. Po ko koka yango te. Kapashi. Dadi. Docteur lokola lupango eza munene abengi mituka zelo oya pembe. Baye basopi mit basopi zelo. Basopi u zelo pembe na musika ba pandi yango. Tongo etanya bengi bango nyoso boya bayi. Mai yango na bachibulu bakeno sokola. Mama. Batu na kati ya zelo bazobeta ba shit. Docteur place azalaki abeti maboko. Moko kaka na tikalaki. Baninga nyoso bakei bazobaluka na zelo. Docteur asimi mutu. Moko ya tikalaki nazobeta maboko. Mais betele ngo be fota le beteli nini docteur alobi seke musalo nyos na sali kaka moko mutase nini abiki aye ko tourner na lito mon frère baninga bazo sokola pona yoke ko sokola te atadi docteur kani longa bi papa olingo bomisanga mai mudindo bona dinda pona kufa mama tele niveau Kapashi tozaba lekinzela tongo moko na kozala te okoyoka banzembu ya batata wana misato ekobeta soki ya bango ebeti te se kokufi te banani Frère Patrice Denis Ngonde Matou Samuel ah tala basomba basuki na Congo bayanke bamemela mindele miselekete mindele basenga abandon ngiringoto miselekete na chango miselekete bandali miselekete attention ozoyoka wana atalaku ya Jésus de Niansi Ferregola tala basomba lelo basuki na Congo bayanke bamemela mindele miselekete mindele basengi abandon mundela bengele abeleli batu alekisi na information azosoma miselekete ya lobe azosoma neka 5 ya pamba mais mama makamto mona na nzela batu babwaka bachassa miselekete biso na changu na Saint-Marc côté église catholique maman na kanga 90 miselekete ya mitu rouge ya mitu noire mitu pembe na sac maman to créer na ba col miselekete leka sen akangami tozo bango pena vivant ngana moni mama na nyoka ngalbi te mama turu wana kutna mona ko memaka lionga na zobanga bi mais nyo oya ko balukela mama te na mona mama zuli suba vene nyoka azobalole kaka boye na kinga bi mama likambu nini nazana posa na yo mama na nga Olive Lembe Kabila likambu nini na ba nyoka boye mama nga peso ki ba nyoka ba boti nazape na posa nyoka moko na chape na ndaku ngape na mema ba nyoka c'est très capital mais ouais na nzembo ajani ajeje to bane ko mone lokola muti ya maladi ya mutu a respecta ka répétition te mais soka yoki awera zo beta na bitabe raison na yako yemba ngo na nzembo ozo yoka papa ngaye na wana so asa ko s'adresser epa ya ndiam oh mama un bon ambianceur na mboko yo ngai oh ye wera ta kipaka ngai te me ngana kipaka bango landa
Mama ngaye nazako bela. Wana pe tozo ke le mawe. Makasi. O mona pe pacho panda binya kabeli combien? $100. Mawa ajeja abeli. Abeli nanze nanzembo. Mama ngaye nazako bela e. Yangiama nazako bela e. Na masolo wana papa ngiama na masolo ngo nini? Diamba. Lo pipi. Na yebi mama. Mama biloko na lobake sika yangiama yantona vanda lobite. Lite akanda za mayele. Makasi. E memisa yantone ngambu. Menzoka yemoko soka yena podium alobi biloko wana na tika na kosela ngo lisusu te. Ba droga soke na komela ebi misawera mutu mabe. Boni boyeko. E komi ni nyango. Kasoso senti ete il nanga te lokwa nani? Bill Kiton. Na copie payé. Na maté ya moi 10 na kati seni. Ezali. Na brutalité moi chura mboma na kati seni. Ezali. Na bilobela moi ya deni muke seni. Te tozo solo la. Tozo solo la. Eza moi na tanga bota maka côté muso azu papa na mi na misu. Ako so pe maman na lito. Ibaza ba papa na ngai. Capache vous oriente sur Adona Musique officielle. Abonnez-vous massivement pour suivre le clip Souverain. Tu es souverain, je l'atteste par ce chant. Yahweh, tu es souverain. Déjà mis sur le marché, que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Voilà. Mon Jésus, réunis en ce lieu pour élever un seul nom. Voici la modernité à Kinshasa. Immeuble Exodus au numéro 10 de l'avenue Ikelemba, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou. Référence rond-point Victoire. Exodus vous offre un beau cadre composé de 2 grandes salles polyvalentes de 300 places. Pour toutes vos activités, fêtes, réunions, concerts, etc. Exodus met à votre disposition de bureaux à louer, un parking interne bien sécurisé, un groupe électrogène de la dernière génération et un personnel très expérimenté. Vous qui aimez la différence, propreté et la qualité, venez visiter l'immeuble Exodus. Contactez-nous par téléphone au numéro +243 81 45 63 951 90 30 48 790. ozali nzambo osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyo ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko tina sa mokili oyo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko te na sa mokili oyo nzambe eloko moko te nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala yesu malamu nano namona te nzambe ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe yesu. Capache Télévision, merci na bino nyonso bozolanda biso
Merci bozana bandaku, boza partout, bolingara biso, bolingara pasta. Lité à Kanda, Daddy. Balobin Zambala Daddy, beaucoup changé, était en 2021 vraiment. Bandi, pour la pexer Daddy Maramora, give me, hein. Surtout Tcheka Kitunga invisible. Merci à Obazo Benga, merci à Obazo Pambola, merci à Onyos Bazo Landabiso na Kapage télévision. Nzambe Pambola Bino, Daddy Boni. Natondi Nzambe Mama Kapage. Kola pambola yo. Amen. Surtout que ça moi na bino. Vraiment. À tout moment tant que tozo kutana, même to kutana ki na tongo, na souhaita ki yo bonne fête. Na pourquoi personne qui to kutani, fona baksali susu bonne fête. Suka. Na ibiti soko Zolanda. Na Holanda. Tika ya Nzambe tata apambola mabota nyonso. Ya monde entier pe ya mokili mobimba. Na confiance au bazo pesa biso à tout moment. Makasi. Kasi ngana lobaka bato bazo pesa confiance baza bazo bati. Bayebi pourquoi bazo pesa confiance. Si. Confiance basakana kanango te. Ndo monaka mesa o biso totela kaliboso to benga kango cher. Et le quoi cher, bah néglige à kangote. Si. Et si quand on a le col les a cher, bah pèse à kango n'importe qui te. No mon ko bengi si moté musu soit une église na yo. Du fait que yo pèse qui est place où les a cher. Au contrôle qui était. Kaka mukolo azo baby c'est le quoi cher. Pour na ko récupérer ngo komi pas passe. Na lingola nanga malam. Non là papa. No mon kanga cher nanga na pèse à kango n'importe qui te. Natala kayo Natala koma kasi na eko mona siko na Kapage télévision mutunini onga na kopesa cher nani na mona ki oyamba ki l'homme dédié papa Emmanuel comment na Emmanuel azamwa pembe hein mobali kitoko boy na ko tindela invitation OK tindela aya gote ya pesa ngomalamu kola pambole bisika bizwami ye na santaki na lobite muta be critique ye yango nazo ebisa yo ko bosana te bafo bazoluka ba dominer biso bakoko zala 100 menga soki vrai na ye kaka ngamoko na teisa ngomalamu suis capable ya kokwesa sawa na nyonso ndozo ka mikolo bazobenga nga 1 contre 100 mutu moko na bunina batu ebele babi tumba ope kokano ngote te tika oye goya na signé na signé siko te na lingi mutu amatelanga su na zolo te tozana matanga na tangu na kalezalaki soki tozana matanga fo bakata biso bakovo bapakola biso ba biloko esengeli bapakola mais lelo matanga ekomi nango moderniser okoko chape téléphone yo moko ozolanda ezolakisa ke to komi na époque oyo modernisé na lela papa nanga mokie na lela ya nanga mokie na partager na publier mokili ba sentir que na kufeli ndeko ozomona to lobana no bilobela te to zela to kunda matanga soki to kundi nde siko to koya ko loba bilobela siko eye Bible ezoloba boye ba Kapage to sepela na ba obazo sepela to lela na ba obazo lela kasi mutu azolela ba yela keli suko lela te ba memela ke moi esengo po e accompagner ye po ko lela ezalaka na ba douleur rebelle na kati ya ko lela e koko provoquer estomac e koko provoquer ba tension ba maladie ya ndenge na ba AVC ndenge ya lelo et pesa ka vraiment kitoko te. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Merci pour l'amour. Mokile ninga ki ebwa kangai nkolo azongisinga na nzela. Amen. Yawe Nzambe tate ya likola pambola bino, apambola Pablo Kitambala. Meso kitam sibisika biswa miyokola pambola yo. Kola pambola kulu twazotika ngai te, chura mboma, soka yoki mupepe bandiko ya zawana tangu nyonso pona ko aider to pona ko pesa conseil. Ndoko mona ebisinga champion, po benga nga champion. Po yebike à l'époque ezalaki mame nkolo abenga biso tozonga na nzela Kapashi te
na bundi babituma mususu na vie okoko swata idete ozomona ndena yango wana batu bazo pesa conseil batu balingi biso mingi kasi kapashi Daddy exhortation on appelle ça kango pamba te beaucoup tani se dit si nzamba permettre to kutana nzamba permettre to yebana nzamba permettre to solola si kasi mokileza ya bisote ya nzambe tolobi ete toza baleki nzela tongo moko ekotana histoire na ngai esili kasi Daddy oko remarquer batu o biso to bane ko envier o to bane ko banga ko tala yebo ko loba te succès o ekoko batela ye Ahmed Bakayoko akufit ya solo wana demi-die Ahmed Bakayogo oh yo kaka na sa ozomona c'est que mokileza ya biso te molimo ne pe mana kimia atako na lia mbongo na yete ezalaki pona ba kofi na ba jibe kasi liwe ya mutu basepelaka nango te si tika molimo ne pe mana na kimia kapashi toza baleki nzela tongo moko na kozala te okoyoka banzembu ya batata wana misato ekobeta soki ya bango ebeti te se kokufi te banani Frère Patrice Denis Ngonde Matou Samuel batu wana soki nzembu na bango ebeti te se ke yo nano okufi te po to confirmer okufi batata wana misato tika bo nde na yango wana ya wenzambe tata abomba bino pe abatela bino. Merci. Daddy, merci. Na sepeli makasi nzambe apambola yo, apambola musala na yo, apambola bato nyonso bakolanda Kapach télévision, bozo sepela na Daddy, bozo tuna libala ngo katani na nzela te, na boyi mambo libala awa. Ye mo fami balela po congolais soki bayebisi ka sunga moninga mususu bakota na ba débordement. Yango makambo mususu oyo azaka na volonté ko sunga Daddy asunga po to boyi botanela biso botangela biso mabunga oyo pe alingi asunga apesa yango na coulisse. Daddy omonaki mama na nyoka? Effectivement maman Olive Lembe Kabila oyo mama banga raté nakomi kozanga na bakombo nazolukela mama bakombo asika ezoya te aza mama moko extraordinaire. Ngana moni mama na nyoka ngalobi te mama turu wana kutu na mona ko mema kalioka na zobanga bi mais nyo oya ko balukela mama te na mona mama zuli suba vene nyoka azobalole kaka boye na kingwa bi mama likambu nini nazana posa na yo mama na nga Olive Lembe Kabila likambu nini na ba nyoka boye mama bon bobo to eza likabo ba don o etiami kati ya mama soki ezalaki na mokili ndenge nalandaki mosali ya Nzambe ndenge ateyaki pepo na bino bana basi soki ezalaki bashanzaka mutu olongole mobali akoma mwasi to longole mwasi akoma mobali nakokai ko changer mama mais lokola naza na pouvoir to pe na ngolu wana te moyena salango ezati to pesa yi bonne fête bonne fête mama ni mama Maman Olive Lembe Kabila initiative plus mama nga pe soki ba nyoka ba boti naza pe na posa nyoka moko na chape na ndaku nga pe na mema ba nyoka c'est très capital mais na Tony Nzambe émission à lelo tozui visite ya Angleterre ndeko na biso Rodrigue Moke ya vanda kana Angleterre alobaki te lelo fona ya komona Kapach to seka vis-à-vis ya mubesu ndaza na biso awa okopesa yembote mama moi livre pesa erezanga yozanga te ça va tata bandimi bakomola ndoti na siège mama naza mosali ya Nzambe kozongo ba blaki te l'autre là beta ko ni makoko anga aktubliso na diaspora olela totika on dirait bakisa le son pifo bakisi makasi bakisi pesi lisungu ya des fois les malheurs et bon ba français ba lobité tata pambola ba diaspora nyoso tata pambola enseigne Saïdi Azara enseigne Saïdi na Turquie na Istanbul pardon que Londres
Théo Sen Saïd, na banana Turquie. S'il te plaît, maman. Makambo fongwami. Ok, c'est bien. Sikoyo, azo calculer na ba date ya libala, na ba date ya voyage, ezo troubler moi moki. Ok. Na Edgar business tata pambola bango. Ok. Bana Turquie nyonso na pesi mbote tata pambola bino. Ok. Merci en tout cas na ba nyonso bazolanda biso papa. Oui. Lelo na ningo loba. Liboma e utaka wapi? Et puis liboma azanani. Et puis mutunin tokoki koloba oyo Abeli Liboma. Abeli Liboma. Oyo borope. Nabela pe Liboma. Ya makasi. Kapashi. Mais yo yambaka ba pasteur pour nino tunaka bango ba question tuna. C'est vrai ça? Oui. Na pesa maté hein. Liboma ezanini. Liboma na français ezanini. Fou. Pe liboma eyaka ndenge nini. Pe tokoyeba mutu oyo azana liboma ndenge nini. Pe na kotaliso ba sorti ya maboma. Pe na kolakisa yo mutu azwaka liboma ndenge nini. Na pesa trouble. Ezang. One is a mot de passe. Toki na pesi batu balobi azalaki awa. Wala nyoka na landa. Pe liboma ezama maladie. Na ebite soko zo comprendre. Nyango dadi nazolanda. Kapashi. Dadi. Okoko bela typhoïde. Okoko bela malaria. Ozolanda. Naolanda. Okoko bela sida mekeba. Cerveau monteur. Tout. Tout. Central. Trouble moi koti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu bébé surtout l'église. Frappe les frapperait tout. Tikate. Tikate ndeko na ngai. Tikana lobali kamoza très important. OK. Question tout n'est très capital. Pe na ko pesa solution soki bozana ndeko aliboma ko bika ndenge nini. Bakwa ko yelo maboma awa. Zela na kima. Na treta batu me na kima ga. Obi kishasa ndi. Iyoka mwana mobali moko ayembe tala bansomba basuki na Congo bayanke bamemela mindele miselekete mindele basenga abandon ngiringoto miselekete na chango miselekete bandali miselekete attention ozoyoka wana atala ku ya Jésus de Niansi Ferregola tala basomba lelo basuki na Congo bayanke bamemela mindele miselekete mindele basenga abandon mundela bengele abeleli batu alekis na information zo soma mi selekete ya lobe zo soma neka 5 ya pamba mais mama makamto mona na nzela batu babwaka ba chassa mi selekete biso na changu na Saint-Marc côté église catholique mama na kanga 90 mi selekete ya mi tout rouge ya mi tout noir mi tout pembe na sac. Maman, to créer na ba col. Nous c'est le que t'as les casse à Kangami. To so bango pena vivant. Na soyi. Mais tu na chura mbo mago ebisa yi. Ipa kanga. Ya kanga ba 120. Ya le ka biso ka na changu. So ni kamu ya kanga ga ebele. Go pass na mbo ami selekete. Maman, mais tant to comment na limité mundela besi na kati ko so. Ezaka na pe caméléon. Biso to suis confusion te. Mama oya na yoka kana na bwaka ngona kati ya kombi. Na ba kilia na bis. Batu ba pakata. Na bi bosomba ka boko suka lelo. To mona batu ba uta ba kinga bwa. Batu ba uta ba lemba. Mboka pe misale zate mutayoki. Ni seleke tazo tambola ne ya ofele. Makasi na oka na kokanga. Na pesa trouble ko mama ukatinga ka boye na sisi ko tata trouble ngote o kanginga o katinga ka
Changu bosa fait dans ma cambo hein. Na pesa non tout de moi si. Maman na kimisa bat na bisi chauffeur a sundola mutu ke do tambola. Ya sota. Vous seleke dans les cailles na kovo. Ola pamula jo mystique hein. De là ya va. Nako beta bato lengo na papolo na nyati yo. Na kwesi yo. Okota to hôpital. Et bale kauki to chamiseleke. Mi seleketa mnene basaini babibi to chaka mi seleketa to chaka mi seleketa miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate kasi mokolo batiaka ina nkopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain sai nini akola. Question tuninga kapashi eza question moko très capitale na pesa loyembo pesa nakobela mama nakokondo nzoto nakobela nakokondo nzoto nga babi ya ndombe o raisonner makasi abali sakiti abali simona mena yebite babi ndombe babi oza reconnaissante ende kona ngai hein bobengisaka nga pata na ba fete yango te esalaka kitoko utiki ngasani babengisi yo pe na fete ya Gombe makasi bosalaka ndenge mama Olive Lembe Kabila salaka ko makamu na gelemi mosala nzambe zo invitation esalaka kitoko kola pamula babi ndombe yemi nzembu wana ya maladi na question tuni na raisonner ebele na banda siko kotaliso ba sorti ya ba maladi talisa pe ba sorti ya liboma talisa kapashi mutu azwaka liboma ndenge ni dadi mususu azwi liboma na nzela ya kelasi ake kotanga me bayebisi eke chambre wana eza na ba livre moko extraordinaire ezo fongola mayele na mutu akeya kende kotanga tango akomi kuna makambo ya kutani nango na niveau na ye ebalani te mutu ebalukaka te ebaluki ndoko mona mutu aliboma ya intellectuel oyo atangi classe ezalaka différent lokola azalaki mwana campus bokomona elatele nini échanger kaka valise nenga bane kokende na ngo na maboko azosimba ngo nzela boyi transport makolo azokende koloba français nzela nazotali sosko ba sorti ya kiliboma petangu nazosilisa nazoya kolakso traitement oyo baza na ndeko na bango ya liboma ndenge nini akobi Mama goseka te ndeko nanga mosi kapashi dadi mususu abela liboma pona koanvie nga pena koma lokola kapashi na koma lokola litea ya kanda na koma lokola pasteur Emmanuel oyebi te po ya koma Emmanuel po ya koma kapashi po koma litea ya kanda po koma mama Olive Lembe Kabila asalaki nini bilanda suka olandeli ye nini tangu yo landi tanto ya bane ko bikane na moto ya nzambe nzamba afuli ye pota na ye ekoki moma yo ke kokota kuna mutu ebelaka te ebeli nazoya na ba kompani alingi poste matali likolo akebi kota na bisimba ebaloli ye mutu kasi po mutu abela mutu ezalaka na ba cérémonie ebele mususu akoki na ekisi te akwei maladi aseni akufi ndoko yoka liwa mususu ezalaka soki mutu akufi bato bazoloba akendaki koluka mata promotion
nde memiye na liwa kapashi biloko mususu yo tunaka yo tuna yango kati ko tuna mais otunaka biloko eza très capital na ndenga liseki te toza na basokti ya bamaladi ya maboma ebele eza na bamisusu babeli yango physiquement eza mpe na bamisusu bazobela yango spirituellement ekosila mpe spirituellement ya physique mpe ekosila physiquement kasi fo kotala maladi yango ndenge nini ebele landa mama ngaye naza kobela ye mama naza kobela ye na masolo wana papa ngiama nayeba yango lisusu te nakosalela yango lisusu te papa je suis malade atalelanga likambo ye ajani ajeje tobane komone lokola mutu ya maladi ya mutu arespectaka répétition te mais soka yoki awera azobeta na bitabe raison na ye koyemba ngo na nzembo ozoyoka papa ngaye wana so aza kosadresse epai ya ndiambo oh mama un bon ambianceur na mboko yo ngai oh ye wera ata akipaka ngai te me ngai nakipaka bango landa mama ngaye naza kobela wana mpe tozoyokele mawe makasi okomona mpe pati opanda bini akabeli ye combien $100 mawa ajeje abeli na nzembo mama ngaye naza kobela ye yangiama naza kobela ye na masolo wana papa ngiama na ye masolo yango nini diamba lopipi nayebi mama na masolo wana papa ngiama nayeba yango lisusu te nakosalela yango lisusu te papa je suis malade atalelanga likambo soka asali bongo wera zwi 300 pia pesi asimdi aseni akei problème ya ajeje ememisaki weranga ngambu mama biloko nalobaka esika ya ngiama ya ntona avanda alobi te lite akanda za mayele makasi ememisa ye ntone ngambu me nzoka ye moko soka ye na podium alobi biloko wana na tika na kosalela yango lisusu te badroge azokende komela ebimisa wera mutu mabe boni boyeko ekomi nini yango landa liboma eza facilité maladi mabe eza na mutu mususu abela liboma akota fulu avandi pena na kati ya fulu azosolola na bafulu na mikuwa na biloko nyonso babwaka na kati ya fulu ebele ngana mona mutu moko na famille abela liboma na nzoto soin asokolaka très kitoko mais ye asimba kaka tiji ya kamundeli na maboko lititi ekweya na lupangu te soka lititi ekweyika ya telemaka bo omuna lokola ningaki no chuba moto asimzelaki so ekokidizaki kobwaka na fulu lupangu soin abela mutu ozolanda maladi ya mutu ezaka na Kongo te tina mikili ya poto kapashi dadi ngana mone sana batu musu abenyo na poto alingi yo lobeloko te yalobaka yo kaka ye eza maladi ya mutu bana poto ko limisa ngai zelana te mama mote abanga ka mutu te oye goya akoyo ba nyokolo ne lokwana ba nyokolo na appel tikanga pe na lobata mwa mokie okolinga nga na lobati yo banda kolobati wapi ngai tokobeba na mabe et puis okanda kapashi lobi ntango nazo prepare mateya oyo navani na Simoni Kanda tsunga na tsunga nazoswa mama moko
pour nga préparer pe mateya ndenge na tala ka bato. OK. Kapashi. Na moni mutu moko atelemi na coin ya poto. Nga lobiseka za sécurité ya ba. Nzoka sécurité ya ba rete yeso ka moni kaka bato wana mibale bafandaki batelemi akena milangi na bango. Oye tikalaki. Akitisi. Asongi li sous place na seni atelemi. Soka moni ka mwasi na mobali to batu bakei milangi nyonso. Azo kongola. Akitisi. Akiti aibisi ba koloba na silisi yango. Boya golongola milangi. Bwana Ntunga. Na Ntunga na Simoni Kanda. Eza wapi? Mais na changu te mama. Ah, OK. Ah. Kapashi. Daddy. Babela kana bango maladi. Kasi maladi o eza puissant. Maladi o batu balembana. Eza maladi ya mutu. Ndo mona kasoki mutu abeli mutu na famille. Famille zwaka regret ya makasi. Na place mutu abela mutu akufa na ye. Pona kati ya kiliboma na ye. Akoyokisa bino soni o nanu boyoka te. Akopesa pasi. Landa. Tozalaka pe na grand frère na biso zaki na poama mutu na quartier. Ye ayebi ba vinyo su ya batu na quartier. Soka bandi ko finga bino. Boko ndimate o ya na bino. Akoko ya bandi ko finga bino bo telemi bobozo tala bo sali eloko te. Abandi ko finga bino. Soki bosana nde kwa liboma boko yoka na sonyo bokane ko yoka te. Pour ko bana ko sala makamu en dehors ya respect ya famille. Ba mame belé ba kufo na ba tension na ba estomac pour na souci ya maladie ya mwana ne ya mutu. Ebele. Nazoya. Kapashi. Daddy. Maladie ya mutu eza corona te. Maladie ya mutu bo pesa ngo pe docteur muyembe te. Pour ko koka yango te. Landa. Docteur moko landa li solo. Auti poto. Aye. Alobi na ko traiter ba maladie mususu te. Ngana ko traiter ka problème ya mutu. Asali hôpital a munene na limité. Na ebité soko yoka li solo. Kapashi dans l'hôpital a munene. Kapashi batu ba yela e batu amaboma ya sorti na sorti. Oyoka ka mwana mobile otayemba batu amaboma bazako boma bato na boma Bill na kimpese bampese na kimpese bampese na kimpese bampese. Oyoka nte mwana tata pambola makritonche Bill Kiton kola mona yo hein. C'est un frère à moi hein. OK. Quand ce senti était il n'a été le quoi nan Bill Kiton. Na copie payé. Na maté à moi 10 na kati seni ezali. Na brutalité moi tchura mboma na kati seni ezali. Na bilobela moi ya deni mukeseni. Tozo solo là. Tozo solo là. Eza moi na tanga bota maka côté muso azu papa na misu. Ako zo pe maman na lito. Baza ba papa na ngai. Otanga koma munde bona ni. Ko chaka vina rankini te. Landa. Nani ebite ke ngana papa toloba biso mbala. Likamba na papa na kokota te. Kokota te. Bofundi ngana papa. Bofundi ngana mama. Wapi omona Abwaka mwana Pona maladie ya songi. Na bilobela. Na bilobela. Bo to yebani Te boyebani makasi. Kapashi. Abengisi bato maboma, bato maboma baye. Traitement. Bango na bango bato maboma masolo ebandaka te ebandi. Ya kusimbela mana ngate hein. Faut ezala propre le bichegi moko akoya kotala ngai. Bango na bango bazosani. Bazosolola. Docteur avoye na musika lobi oui, effectivement qui c'est seni ekoti. Bande kopeni bayaka kotala bato na bango na kati ba hôpital ba lobi tete hein. Ya papi. Abondi. Ya rigen to ebela ki yeboye te. Asai nini abondi. Baki déclaration par docteur. Tout bazalaka pressé te.
bafutaka ba facture mutu na mutazo ndeko na ye docteur ebisi bango etikali test moko ya suka oto yeba ke mutu asai nini abongi kapashi docteur lokola lupango eza munene abengi mituka zelo oya pembe baye basopi mit basopi zelo basopi u zelo pembe na musika bapandi pandi yango tongo etanya bengi bango nyoso boya baye mai yango na bachibulu bakendo sokola mama batu na kati ya zelo bazobeta ba shit docteur place azalaki abeti maboko moko kaka natikalaki baninga nyonso bakei bazobaluka na zelo docteur asimi mutu moko oyo atikalaki nazobeta maboko mais betelengo mpe fotala ebeteli nini docteur alobi seke musalo nyonso nasali kaka moko mutu asali nini abiki aye kotune na litoyi mon frère baninga bazosokola mpo na yoke kosokola te atali docteur kani elonga bi papa olingo bomisanga mai mudindo bongo nadinda mpo na kufa mama tala niveau ozomona tala esika mutu azokende yango na ningaki nzambe kapage kosoka makambo bavantire te cité kosoka ngo bavantire te landa ndene ebisaka bato ebele sala attention komema vi na mbangu te komema vi na presse te komona te lokwa muninga tombwami nga mpe na tombwama mutu ayebi classement ya nzambe ya kobonga ya mutu to mpe ya vi ya mutu eza bobele nzambe mususu abela liboma ndenge nini kapashi asali musala na poto malili ebeti ye na mutu malili ebeti ye na nzoto atindi mbongo bandeko na ngai bosomba esika toya kotya mutu tonyokwami na vi ya pasi mukolo ndeko azoya na kini atala mabele eza te lupangu eza te nzoka bangane kotinele bafoto ya mapangu ya bato misusu po bayebaki ya kotikala suko ya kini te kufa komputu masolo wana kutana nango azonga na problème na mutu bato ebele babeli maboma ndenge nini kapashi dadi mobali soka ze ya yo aza ya yo mwasi soka za ya yo aza ya yo kokende koluka bilukela te ekosukelo mabe po eza na bafamille musu bakotaka nganga te eza na bafamille musu basimbaka kisi te osimbi kisi otikali mutu obeli nayebisaka bato ebele koyelanga kate kawana na boya kango makasi papa mobali na ngai atiki ndaku asundoli ngai ake kokota libala kote mususu nayebisaka bato kawana na priela kango te po esimbaka te esimbaka te esimbaka te soki esa akei aseni akei oza na berere soki esa akei aseni akei esimbaka te po bino bosala prière mais ya moni bénédiction kuna amoni lipamboli kuna esa kozonga akozonga te misu pe bazonga mama yebisaki ngai ye kokota nganga te okoti ndako ya nganga wana matali yo nzambe mama yebisaki ngai yo kokota nganga te sokokoti ndako ya nganga wana matali yo nzambe fumu mpa olelake mingi te ayemba complet ayemba complet ye na mwana mobali oyo nani lwambo bapesa conseil makasi batakala banoyemba makasi siko solution lolenge nini bakobika napesa siko solution nini bakosa nini bakobika est-ce que bakobika to tenter chance hein basala nzambo baza capable bazali ndenge papa ute koloba awa papa Emmanuel azape parmi bato baza na vérité bondela nzambe kokende bikenda kenda te okokende na église musu bakomeliso biloko kana komela te babakisi lisu liboma
ozolanda mama liboma musumu takobandaka mbangu ya tembolaka malembe te ya zaka mbangu na mbangu mbangu zala na mbangu mbangu mutu azokima olandi mama basala nzambe bazali o baza capable ya kobikisa bino na niveau ya spiritualité na niveau ya physiquement na nzela ya losambo eloko eleki losambo eza te tokangama na losambo totambola na kobanga nzambe totika koanvie bible ezoloba chaque chose à son temps tangu babikolo bazoloba soki moninga azwi sepela na lipambola moninga polobi pe nkola sa nini apambola yo amen nasukisi wana mabanga na vexa ngokutu na ningaki na pesa na tikala ta kopesa te pombrienga makasi makambo liboma oyo ebandi lelo te bandi kala depuis na bible papier yango na chaki wapi zela na chaki yawa ya José Mulumba ya Beni ya Baksa tata pambola yo amen ya ebakata ye bonne fête no ya nza pambola yo Marcos Infondo tata pambola yo Charlie Schengen tata pambola bisika bizwami yo Manu Sakombi ekomelinga déjà na matoi tata pambola yo Lobos na Ferland tata pambola bisika bizwami yo Mimi Bokechu Elikia Christian Kambage na France na Lille Kervin Kambage tata pambola bisika bizwami yo les boss Jacques Sobanoka apesinga pe ba conseil ebele boss Jacques héritier mpaka 7500 giga pese loko zeloko tata pambola yo bisika bizwami yo ya papi bunzie papa français famille Mosengo tata pambola yo bisika bizwami yo merci numéro tchaki déjà Kala. plus 243 89 78 37 à 29 tata pambola ba nyonso oyo ba visiter biso lelo tata pambola bango apambola Rodrigue Moke apambola Gino Mbonda apambola Joe Mystique lelo aye avant tata pambola mama katelo na yo kata na aussi ça no guitare tata pambola pour l'invitation hein bye okay. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleep Lodge vient à répondre à vos attentes.
avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sliff Loge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Gouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga to pe ko aider bandeko nyonso baza na difficulté, quel que soit na poto to pe en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage TV. Capage TV.